Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette belle et grande émission par excellence, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, magazine Oyeslaga. Vous pouvez savoir information et à temps réel, Nabi Kiboza, Ebele Nangonga Oyo, Nasenga toujours la bande de Kobozo, télécommande Bochanasi, puisque à travers Mbonda Ekolo, magazine Oyesimbi Congo Mobimba et permettaka. Bozo ba information sur et à temps réel, ba diaspora partout bisika bozale sengelike. Tango mbonde zali kobeta ekatisa bibale bisobe bazamba pe bamboka puke ba information e comme la bino bisika opi bozali journal le journée moko to kobeta masona cadre ya koluka comment est-ce que tu changer image la République démocratique du Congo beaucoup plus à travers le programme de développement local il y a 145 territoires au chef de l'État à Lobaki mais programme voilà est matérialisé les Congolais par les Congolais beaucoup plus tant que les Congolais ont une conscience. Tant que les Congolais sont manipulés par des politiciens des politiciens fraudeurs, des politiciens qui ont surfacturation, des politiciens qui ont évité de gouverner Mboka, ils n'ont pas si l'image du Congo est changée. On a interpellé beaucoup plus les jeunes qui ont bilingé. Le bibiso ba koulou tout rozalate, binone c'est que vous relève même. Beaucoup de relève quand beaucoup de relève le moment où beaucoup de conscience que il ne faut pas voir les politiciens qui ont comme on a, on va se 10 000 francs, 20 000 francs. Mbongo wana bazokosa kabila teka bambongo bazali koyiba na kati ya mboka oyo. Mutu ayiba millions de dollars, azokosa ba 10 000 francs pour que bobetela ke maboko, botomola ke likolo. Pour ça le loko mokota. Pasteur okanga yo du lundi au dimanche de 7h ou bien de 6h si 20h à l'église, ozobenga ke dadi. Mais pasteur doit progresser doit tika à zéro. Tout changer bizaleli. Un bon politicien, un bon pasteur, mutu a l'esprit patriotique et sengeli alinga congolais. Azo moyen, azo temps qu'on réfléchit comment on peut changer l'esprit à Congolais. Minga ba Congolais na barati le oh ba ça va vagabond. Ni lire, ni écrire, aibi ata métier mo ça vagabond. Mais ba le ba ko sunga ba Congolais wana. Ezali bande ko oyo ba la conscience. Ya ko créer développement na kati ya ba province na biso, na kati ya ba localité na biso, na kati ya ba territoire na biso. Minga ba zo yiba ba mbongo à l'état. Au comment les gens sont appartement na poto ba oba so ba ndako awa ba ko so ba villa a sobi le pango et ça peut ndako kitoko na kati mais a buki surtout abandela zéro to ndaka mune pour l'avantage na ye mingi peut to ba policier mingi ba sala na mboka au surtout na grand bandundu ba tonga ba hôtel vous croyez que hôtel wana tonga et ça pour le développement de la province ça pour na ye moko ba hôtel mutu pa salité kutu na ba so ngaka ba gouvernement. Mais ça, les politiciens, les universités, bravo. Malgré qu'ils ont condamné la mort à l'université, ils ont la kati, na manière makulu na mboka na ye. Il y a des gens qui ont manière à la sous à l'Uvanium, tout la IPN.
Mais ok, le la province la biso, l'autre bête est beaucoup plus basé à Kwango. Parce que dans la moindre Kwango, la carte ya plateau, la dynamique, Ali présente dynamique pour le développement ya Kwango. Beaucoup moins là. Le yazo bunda pour que province na ait changé. Mutumisu Zoriko bunda, azo bunda te poye anginda. Attends ça de l'autre côté, attends yazo là na hangar, mais bitumane c'est pour que province na ait changé de manière que ba oba koya lobby, ba pas na ye. Papa essaie de se faire Mulumba. Abunda pour la démocratie à Congo. Bah immeuble n'a tonga qui pour la bitumba la démocratie na. Immeuble les a quitté. Mais à travers et tout manette aux mois na fait c'est Chilombo, chef de l'État. Mais ce que le gars professeur à Kwango. Prenons un exemple. Combien de leaders à Kwango na le combien de leaders à Kwango bazaka taba na institution mboka baza aux affaires. Parce que ba mbongo ya ndenge surtout Grabandou en général. Mais ni basala kata Grabandou. Grabandou les alliés professeurs pauvres. Kwango le soke Kwango banda ka tol kutu dabike so côté ba village ba banda ka tol les alliés. Total c'est la fois passée comment est-ce que kaka mwana mboka moko le président Jonathan Bialosu Kawata à travers le parti politique de ABG asa simple député asa aux affaires tel lokola monsieur Tozo Monao azalio ministre alio président de l'Assemblée nationale te kaka la qui député naé parti politique na ezako exister si le oyo peut ça ba œuvre la carte province à Kwango mais belé ba ta province à Kwango ni bozo salaka ni bozo sala mona mboka wata da kotimba mo ponga biloka boye matanga mafuta boni santé oui santé kitoko la présentation d'abord état que président il y a dynamique pour le développement il y a province ya Kwango pesanga sango boni santé oui santé kitoko ban dynamique baza bien ba cadre bangonyo surtout même idéologie ya ko soutenir Kwango pe Kwangolais bien mutu mususu auti libanda na province mususu aye ko soutenir aye ko tchadine ko salelo ko mo ya malunga na cadre ya développement na Kwango toza wana pona ko soutenir ye vraiment tozali bien na makambo uti ko beta flash ya ngo lobi na gouvernement soki ndenge nini mais soki otali na bambuko na zalaka ona pona na kina ko luka quelque chose moi kwanga na Emirates donc diaspora za kuna ndeko na ngai baza ndeni baza parmi abato balandaka magazine Mbonda Ekolo pona ba information ya bien olobaka o esengelo loba o conscience ya mutu fo esala pona mboka na ye webi diaspora eza wana ba dirigeant na biso ya diaspora ba sektubi baza wana baza ko sangisa congolais soki aza en difficulté okomona misolo ekotambola pona balongola mutu wana passe ata bakangi Émirats arabes. Donc diaspora ba dirigeant na biso baza wana biso ensemble okoyoka ngonge ko beta papa immédiatement soki balobi ke dans des jours solution zo matande ko ba keneki ne wa bakanga ki asalaki ba tala kambe ba wana ti. Donc tolingi esprit wana elata ba congolais na lobi yango pourquoi obete loko moko ya très capital ba jeune alali ala muki ba elie 10 000 fois abani ko yembela mutu jalo le bandi biloko wana eza mingi na province na ngai ya Kwango mutu akei boye ba pesi mutu pouvoir pamba likolo ya ba 5000 asombeli bango malafu Kumbi obiso les amis de tel babi misi yepe dynamique tel babi misi yepe politicien ba pesi ye mandat akoya ba au finish zéro utolo ba province net parmi ba province ça ba ndako ya atol ya Kotanga ça ma province Kwango OK ngaye on a bandi ko développer na makambo en tant que acteur vraiment dans monde ya nini ya sport na beleli combien de fois gouverneur a longwa na côté sa projet pour na ko tombola football la province na ngai ba dribble na ba dribble nani comment ça petit yana papa na ayambanga aye aona ke na côté projet na lingina ya boye na ya le reste kuna toko solo lango place wana na zoya na ndenge na ngai ba yembi en tout cas c'est bien maloba kitoko mais motema mabe vraiment tout ça bien na dynamique pour le développement de Kwango et ça pona ko yembela mutu te ça pona jalelo te po ngai nengo yebi to uti no musika ndeko na ngai ngana to yebana to zaki na basuki apembe te to komi na basuki apembe Koli déjà. Et que soit place na zovana na Kinshasa place ni moi qui kuku na ngala vandi mais na kolingana tika kombo ya malamu na na province ya Kwango beti susu eloko mususu ya makasi
o ba congolais sali pe bango bien o toucher na famille Fachi Beton on a nazali premier idole ya chef de l'état sunaka malamu po fongoli biso misu na sambela kana nzambe entourage wana donc ça veut dire na gouvernement bato azopesa confiance basa na bato malamu soki lelo na kwango azwaki mutu ya malunga neti bialusuka wata baza belé balakata basisio mboka tozwi ba vie Christophe Mboso balakata basisio nakata baza bana kwango boza belé non ngai bato wana surtout wana apport ni ya malonga bazo sala pour que boluka développement kwango parce que tant ba programme de développement local dans ces 45 territoires les attaques qu'il faut avec bâton magique pas commettre changer kwango té les attaques ba acteur au bozala bango nakata ba politique ya mboka baluka ko sala bolam pour luka intérêt ya développement ya kwango est-ce que ba acteur wana parce qu'on travaille pour soutenir, il doit avoir une dynamique pour le développement ya Kwango. Non, bah au sala ngotende ko na ngai. Mutu to azolanda ngai. Ngai na botami na kuti papa Mboso aza politicien. Avec beaucoup de respect en tant que Congolais, en tant que président dynamique. Ba démarche nini on na salité 2 ans tozokende. Awa na sala appel. Na batu na bango ne bazalaka bazokomela ngai. Oui, ça va comme ça. En tout cas, tolingi ba yamba biso bayoka idée na biso toye nango en tant que dynamique pour le développement de Kwango. Rien. Bato balandaka bango nena lobaki dernière fois oyambaki ngai awa ba entourage na bango bakendaka pona ba 10 000 francs mais ngai ndenge bokolanda tango tokokota autoriser ngai ndenge makambo eleki tina ye ko s'adhérer na ABG wata ngumbo s'adhérer na parti politique on a pour oyebi sango bikeyo on ne jamais ko s'adhérer na parti politique c'est bon dans la parti politique le Congo peut vite à club le commission parti politique na ngai zalaka Congo V club donc sport mais lelo na s'adhérer na ABG il y a autorité morale Bialusuka Wata pourquoi pour na ba œuvre papa na kuna mboka na ngai na province na ngai Kwango na moni ndako ya premier niveau deuxième niveau na s'adhérer te même collègue ayo zalaki atoyambaka ayo kubisa so ba député ceux qui ba mapamboli ba député so ba kibuka so ba bebele ba député tout obiki bazaka ya dynamique ayo où en sommes nous maintenant avec tous ces députés là? Non, tout le monde wana na dynamique pour le développement du Kwango. Tango na yoki muto mutazana projet alinga sala boy. Nazana boy dynamique pour le développement du Kwango. Na Kwango ezoko soutenir mutu oyo azako sala bolamu na Kwango. C'est clair. Sauf qui ozo sala le côté ou bien oye pona lo yenge o pesa bato ba 10 000 pour pesa pouvoir. Ngaite Ekosimbate à ma grande surprise une investigation na ngai. Tala côté na kinaki no luka mbongo moi di fronté na province na ngai. Na kinaka na à l'étranger. Mais na surtout qui mais information kana nzela dynamique. Na ba groupe ya WhatsApp oyo. Bato bazo kota na privé na ngai. Ba pesi ngai témoignage. Ça fait depuis 1998 na tambola la province na ngai mobimba. Mais lelo yo na yebité. Mais na zo yo kana zo en plus beaucoup de temps exact mais nazoka kino na mboka boyenda kwa malunga ekomi na mboka boy grâce ya nani babi te ba politicien oyo kaka kuna tozala bango na kwangu mutu asala keloko kwa malunga Bialusuka Wata ndo ina yo c'est vrai abi tala boy na vandi na ndaku à ma grande surprise na ye komona universitaire atongi na Popo Kabaka bon oye séduire ngai. Il y a 2 niveaux sur la bosanité, sur les 3 niveaux. ISP wana. Oh lelo bato bako wuta awa bato balinga kotina bana na bango baki notanga na province ya Kwango. Po biso richesse ya liboso eza yango wana kotanga. Bako kende kotanga na ISP. Avenir à Congo et ba Congolais ezali kotanga ke pour so batangi ke l'espoir le bango clairement. So tangi ke la cité, obi ko komater, obi ko kotanga te, o sabe mais obi peut-être métier morote, o sa vagabond. Mais muto ozala makata ko sunga Congo à travers ba jeune ko tang sa bana ba formation madame de manière que le ba servir biso le Congo parce que ba ça la relève yangwana pourquoi ça va ba 10 000 francs ba 20 000 francs té ndekodewa na ebiso la plupart ya ba politiciens ba jouer pouvoir ya bato ba jouer pouvoir ba mandat ya ba ozomona lelo ba banda mambo élection banda na mboka na biso ba ke ko sa ba Congolais na niveau osakana té lokola kolela wana yaki yango pusaka nga na sala eloko yo pona soko la conscience na wango jamais fini manipulation na Kwango bokende okosi batu na mbongo okosi batu na maputa ozo sauter ba Congolais bango moko sikoyo bazui conscience ba yebi je vous dis
Simbelo ko nazo biso lelo. Moni bien suka wat. Chaque élection abanda oleka. Nazo biso na secrétaire Mangiadi. Baba noleka pourquoi? Mais parce que c'est Mangiadi le prince ya Kasongolunda. Mais nazo biso yo notre secrétaire Mangiadi ba ko banda koleka pourquoi? Biloko basali. Notre caméraman nazo balancer. Asali sali moko eza wana pona oui, sali moko ezali wana sali moko kitoko. Salle de pratique professionnelle Mangiadi ya ICTM na niveau ya Kasongolunda. Et mango besoin na comment est-ce que Salmo kitoko mona mboka et même Mangiadi patience ngabenga le presse à Kasongolunda wana ngamo na li témoin oculaire parce que caméra mbondeko le kité kuna pour mener ba investigation ko tala si réellement que makambo za raso to le kuta à part wana za bloqué belé au sein niveau il y a province ya Kwango na beaucoup plus à Kasongolunda et même Mangiadi patience en tout cas bravo parce que les hôtels c'est réellement que vous allez patriote yo benga ye patience biso to yebi na mboka na biso ba Kwangolais ya solo. Mangiadi bifulu kombo na ye Mangiadi bifulu voilà bifulu kombo na ye donc parmi ba tout cas son yemba wa au conscience et ça là si sabidimbo bato ba kumwena bifulu Mangiadi Jonathan Bialusuka wata président parti politique autorité morale ya parti politique na ngai oyo andimi ko yamba ngai na maboko akufongoma merci na ba cadre nyoso to ya parti ABG donc cadre mususu ye yo wata naza wana to komema parti tina États-Unis na kozala wana na ko défendre parti avant to kotiba lobana to ko défendre niveau régie aba c'est le mapa c'est que la fois parce que ça sobeki o sadere kune kamusa ke ngai pe to moni ko sadere pe ngol kanaki la toute première fois to mona ke wata côté parti politique ko to beta masolongo parce que pourquoi honorable Jonathan Bialusuka wata a continué la katia gouvernement oyo biba to beta pela masolongo awa to ke d'abord niveau régie ba sur le mapa tout a commenté ce que mon adhésion mon mboka watangumba matie oyo a continué la parti politique ABG zali parti politique mo munene ya munene ongalobaki na ko considérer ko parent lokola na IDPS na SID eza parti malacité ba parti politique monsieur bibi ke belé atomona ki aba parti politique wana kata ba ba aux affaires nani ya c'est gouverneur Jantini Ngobila parti on est là eza parti politique belé ACP belé parti politique belé bimayi kaka to soutenir chef de l'état to soutenir la autorité morale allouée aux affaires parti politique salini et lali mais ABG parti politique ya mona mboka Jonathan Bialusuka wata aza ni ministre aza aux affaires mais parti wana ezali ko exister pe ekangi changu mobimba onga mona na changu la base bona ekanga changu on a dit que ezali mabele opposition mais parti politique wana ekanga yango et vandisa idéologie bakati to combattre ce que mona mboka watangumba mati akenda kiko salire kuna avec impact idéologique avant abatia la biso image wana obosani Natang, c'est la toute première fois, ma belle ya opposition, c'est la toute première fois va voter président en fonction. Président dans le pouvoir en fonction. Président dans le pouvoir, va voter chef de l'État opposant. Nani po Bialusuka wata zalaki cordon. Hier azaki coordonnateur na élection à chef de l'État na Tang. Le vieux Fayoulou avec beaucoup de respect. Candidat ma belle ya Tang. Va voter et bouquet. Va voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État Koleka. Grâce à la campagne, il y a cordon et autorité morale, Bialusuka wata. Na Tchangu. Est-ce que chef de l'État pesé ma casse à Tchangu? Et Zamba la liboso bana mambo élection banda. Na Congo. Na Congo. Que va voter président fonction. Vieux Martin Fayoul, candidat. Na présidence. Mais va voter Fatih Beton pour la nini pour parti politique ils ont pesé. ABG. Natang, ABG. Natang, ils ont pesé. Nakwangu, c'est les seuls partis. Vous comprenez? Pe naba action, naba œuvre, ma surtout. Dans ça, il faut accompagner positivement le chef de l'État pour le Congo moins meilleur. Amatisi comme chef de l'État. Ba gouvernement zobi ma chef de l'État a nommé été. O tikali koyoka te place à te makelele. Vous comprenez? L'homme aux hommes qui n'ont pas de soutenir à soutenir mon gouvernement. Si les lotis a eu des vacances parlementaires. Aketina kasongolunda sans frontière. On a le quoi mutu ya nini ya territoire ya jamais. Tina kasongolunda. Toi on a un élément de zone Europe ça précise plateau c'est parti la régie. Léro en tant que secrétaire national en charge des relations extérieures des Émirats Arabes Unis, à compte il y a ABG. Tola tisio mwete oyo lukanga na kiaka
Norolati Bokondi, qui est installé parti. Ici, quand nous sommes aux alliés pour Kézé, à mon aéroport, qui est solo, voilà, Azali, membre effectif de l'Alliance pour la bonne gouvernance, que cadre et un parti, et Jonathan Ouattara Bialoussouka, l'autorité morale. Sincères félicitations. Merci CG, na pesi banando soto ya BG. Merci de mbote balobi boye. Moyaka ba boye. Mwana yaka kadia moisal. Très bien. Les bakoyela, il faut bayaka to simba la toenda kuntwa. Voilà. Ali, notre secrétaire avec notre autorité morale, Jonathan Bialoussouka Ouattara, bakoyena ya ditombula kwa. Ana bakwangu kapudi kudi kumadi. Mwene, tout comme vous la première partie, ça s'adhérer. Donc, mambo mongol, si namboka takena ko ba Émirats arabes, batu ba ku batandan partie na bino yango. À très bientôt. Déjà d'ici le 26, tous à la wana. Merci pour la sensibilisation de nos salles. Merci. La confiance pour ça. Tout là qui ça va conduire à partie. Et mambo ya li et tout aussi prendre mambo. À très bientôt. Tozoya, Toromelate, Tozoya Bisabino, Tozo pour s'annoncer le tournoi. Il y a football dans la province à toi pour moi à Belgique. Merci beaucoup. Merci. De retour sur ces plateaux exceptionnels, Yamonda Ekolo, magazine d'actualité, tu comment est-ce que Mwana Mboka Watangumba Mathieu a adhésion na la parti politique officiellement, la parti politique qui ABG Kumba Marepa, autorité morale, le président Jonathan Bialoussouka Ouattara, honorable député, P. Tomboli présence, il y a le secrétaire général de la parti politique qui a au d'abord le prince de Kassongolunda, Mwana Mboka Aimé Patience Mangia Dibifulu Nerenini, apprécié par effigie, il y a parti politique qui a promettre Watangumba qui a servir loyalement parti politique voilà. Alors moi mboka Watangumba tout ce qui na masito na biso na tout mona oti ko sadere kuna le olobi ke Bialoussouka Ouattara azala manzaka ebele azotika la kati ya territoire ya Kwango ba leader ebele ba la kati ya Kwango o baza aux affaires locales ba ville so ba Christophe Mboso bazali wana comme président ya assemblée nationale azala appelé lozaka la kati wana la sima ya mwana mboka ya union sacrée Vital Kamerhe comme on a mopazi na ye mwana mboka azali wana. Alors kotala ba leader ya Kassongolunda to ba leader ya Kwango boza ebele na kati ya ba institution mboka ba to kokate ko sala malin pour empêcher ba congolais ba congolaise esengo. Mais Jonathan Bialoussouka Ouattara azali sans frontière. Azokota partout. Ba griffe ni na malamu, be ni na malamu o ya sali o e marqué réellement que na tinga malamu tout on a mutu o na kota parti politique na ye na la idéologie na ye na cadre dynamique de développement pour la province ya Kwango. Merci d'avance, merci à notre secrétaire, sénateur Mangia Dibifulu. Vraiment, Talaka Ndinga Yambi. Au moni en tant que Congolais de père et de mère, n'a que s'adhérer na parti na Lataki Varese. Na boy kolata o banke wa o banini boy na Lataki Varese. Il y a les repas pour nos enfants, chef coutumier. Vous comprenez? Parti et soit sous pifo mususu wata plus wata salandeni wata plus mangiadi bifulu et salandeni tombola boto même sango to eba eza information mususu et comme la mokonza mboka te et comme na nzela na biso o tozana na pouvoir ya parole wata ngumba que je suis vraiment parti ABG Bomoni. Merci na ba cadre nyo surtout ba au cadre ne boyambaki sans oublier Yemei autorité morale Bialoussouka Ouattara bulldozer. Il fallait bato bazana pouvoir, bato bazana matière ya au service chef de l'état. Accueilli na vacances parlementaires abazo kendebele a koti Kassongolunda ba memie batombolier azako soutenir numéro 1 chef Kiamvu. Belema ngwa bazo ko illustrer de ba wana. Accueilli chef Kiamvu apesi sous bénédiction. Alobi tala kwangu. Aimse tala kwangu diakulu. Donc charge ya kwangu. Jonathan Bialoussouka Ouattara. Ya Ouattara mikolo ba bengeka ya Ouattara. Tala combat succès mais et loko na lingina beta CT. Ndeko nanga otoninga mutuna c'est normal émission za yo. Tozo beta spécial nango o ya ABG ya province ya Kwango. Mais eza dinité batu mususu na bandotanga bakombo na bango pona problème ya Kwango. Na problème ya respect
pena carrière politique ba sali pona ba intérêt na bango c'est normal nengo tuninga likambo papa mboso bon pona tozo beta ande kimbuta bali bayande kimbuta bali kuna na kwango na problème ya province ya kwangu kotuna nga bango te muna kozala vraiment na koyoka passe motema ezako badu kulungu tade bazali ba mambula ulenga ba flori mapamboli bazali ba bime bele kuna est-ce que basaka ka pona oluka ka ko tromper vigilance ya population pour ba intérêt ba ngomoko ou bazaka réellement aussi pour oluka ke ko sunga kwangu pour la bike bino pe bozala esprit ba jalousie esprit ko oluka ko fina mulinga so sabolamu est-ce que bozaka vraiment ini pour oluka défendre kwangu na kosenga na flori mapamboli ki sali vraiment liwa yaki nango na province akangama na vie na ye bya lusuka wata akende liboso azonga susi mate nenga bandaki akende liboso akomona malgré parti politique nanga ABG wana eza parti eza ndaku na ngai ya na nzwa mabusto ya muyaka ina nzwa me men wana tukangi po mutu na kwesa di saluke bien kokwangu yi mutu yi travailler yandi mena okay bya lusuka wata okay kala mingi te bokomona ndeka bozolanda wana kala mingi te bokomona azokita na Kayemba na feshi po moko asali pembe na yingwanga la po kota na secteur kala mingi te bazokinde ko inaugurer yango donc babiloko ebele salami na feshi Kayemba kala mingi te bokomona tokoya ko lakisa bino awawa bado ebele asali ndenge bozomona notre caméraman azolekisa notre ingénieur bazolekisa biloko bozomona wana apese badon ya ba moto apona rappel mboka te apona rappel secteur te c'est pour ça yango et séduire ngande ko ya ko tuna ke pona nini babiloko wana nyoso tu azotala tous les quatre quoi ya province azotala te ngana za eli ya secteur ya kwembo te et loko to lukaki biso ba kwangolé yango wana soki biso no to simbie ye na notre secrétaire Mangiadi soki to simbi bango mbale bandeko kala mingi te bana plateau bana secteur Kingulu bana feshi donc biso nyonso tous les quatre coins beaucoup na biloko abia osala projet nga na moni yango etini nga ipo ba place mususu nga mwana bino bomona nga bomwana mais na nzela ya parti ABG kala mingi te beaucoup mona nga bana tembo boka moite nga mona na koma tembo na 1990 na saki na Angeline na zoya pona ko installer parti na ndimi na sala yango merci pena bande konyo surtout oyo bazali ndeko bonganga na Émirats Arabes au bazo zelangai sauf imprévu semaine prochaine na kozala wana na Émirats donc merci na onyo surtout bo sala ndeko bonganga GDB vraiment na moni musala ozo sala to yebikino tozo surprendre quand to lovaki autorité morale na notre secrétaire talana nous et loko moko te 10 fois moko ya parti ya komi kuna te mais na minute oyo ndeko bonganga GDB na Dubai bazobimisa ba polo na bécharpe ya parti batu baza différent moni biso toza na pouvoir ya parole wata ngumba plus Jonathan Bialusuka wata plus Mangiadi bifula et ko sala nini ezo tonga kwangu na niveau osakana te ndeko na ngai na zozongela kaka ISP na popo premier niveau des images en bana bokwangu hol mweni sadere ku parti ya kikuma mena yenanga leader to sala yesa dynamique pour le développement du Kwango ku soutenir ba to bana bako esa bien mais bien lusuka wate ke na ku ya place no gandi boa bokala manis bino moko bo uti ko landa tina ba RTNC chaîne nationale bozomona magazine ya munene mbonde ekolo tina zala kana bamboka bapaya information mboka na landa ngo awa pourquoi le moyen bimambina ko esa die bientôt kata kuendo ku fesh ya Kahemba yingwangala ke inogie ma radio ezala na kingwangala zoti ya radio le coq nzoka radio le coq wana ezaka yaye oyo ezalaka na kasongolunda na yokango déjà bandakala bayebisa ngai likolo ya linanzela a parti oyo bokomona na kotambola tous les quatre coins po ba moyen ezalango mais azana pouvoir tekeno o aza ministre azape mandataire te kaka na salaire na ye ya ki député oyo bazo futa fin du mois agoyi ko bongisa pona bana avenir ya bana ye na famille na ye mais animi parti etambola ba parti ebele to mona donc disons avec Jonathan Bialusuka wata c'est possible de changer image à Kwango mais nazoye bisayo ndeko na ngai muto yo aza sans frontière na et voit même notre gouverneur Willy Bitwisile nenga zawana déjà côté azali azane sengo moi je crois
C'est pour cela moni ke ba Congolais ba lobi na ngai tango émission to wuté ko ça non awa. Nazana combien de messages? Nazana combien des appels? Batu combien ont déjà bazo c'est la partie nasa koye bisape autorité morale na notre secrétaire Mangadi boye ba yango kino batu baza causer là immédiatement il faut multiplication il y a béfigi à partie ba kepi ba polo déjà donc ils ont la macasse pour batu balingi ba s'adhérer plus vite possible tant va moni na leader dynamique pour le développement du Congo mbela to betaki il y a dynamique nzoke côté là parti ABG nanzela autorité morale na notre secrétaire mais à côté là le ozo ba développement Congo Kenge ozali lokola capitale nabino le ateska kola na Kenge zala raté même boto kola ko la fois passée maman ministre Subinwa autaki qui quitte soba ki ala na Kenge akaka la wapi développement moko za bozo lokata kata Congo bozo belé wana Kenge kutu n'en parlons même pas mais avec Wata est-ce qu'on peut croire réellement que l'image à Congo peut changer avec Jonathan Bialusuka Wata ma pamboli pe bande ko ya na vitesse il faut na kota sur un investigation pourquoi on a liste ba autorité ba metu to ba chambre bolo la kana basi na bino nazube autorité nazube information vous avez la liste mutu na liste sangwe salinga pasi et pourtant dans 2 ou bien 3 jours quelques jours avant voyage nanga na Mikili yeba yango ke nazozala na mabele na ville capitale ya province ya Kwango pesi jourté nazo kende nala kisaba ba tutu pe ba congolais presque en général na mindele na ba payo ba ya ko pona mboka na biso ba bulaka bakina na kenge bazoko zipa bango misu nazo ko si prendre bango na mumbange ya hôtel oyo honorable autorité morale Bialusuka Wata asalina capitale na biso ba congolais avec ça là ou bien sali asali esila bazokende kobata soki autorité akekuna kenge azola na ndako ya mutu autorité alongo kisasa akei kenge akomi kuna alala na ndako ya mutu na bazokola nga mutu zwa lokola tata mbaboye la peso chambre na ngala mbeto na ngala la madame na ngai na peso dia sanga ki mukolo mais la tio tanyo la kaka pour que les autorités parce que est-ce que bango kola liso ezalité nde mutema mabe ya tango akala ezongisa kwangu sima o lelo kwangu ezana eloko te yango wana bato bazana ngo wana to ko dénoncer bango biso dynamique pour le développement pour le changement ya kwangu hôtel ya malungeza wana honorable Bialusuka Wata d'ailleurs na parce que bino na bino bozo luka intérêt ko bokusa prophète ya bino mais soki boninga zo sa malamu pourquoi bozo bomba yango pona zalaki na mboka bapa ya pena sadera ki na nte na zalaki na information te mais ba o bazaka depuis kala la Congo pourquoi bozo bomba ba intérêt bozo bomba bilo ka malamu o balinga bozo ko sala pourquoi kaka bino na bino bozo ina bozo la ni bata misala mabe bazui problème grave avec naza chef coutumier OK na botami na kokufa pe Wata muyaka nyoso azola na ngai zei ayebi tant papa comme chef coutumier nde aboti ngai nde Wata pouvoir nazo ebisa otoza na pelende non toza na pelende si mene mwana pelende ngomba OK bayebi lipa na mateka te o kiamvu tango azu pouvoir o ataka epembe nde nga pokoma kiamvu yoka nazo ebisa o bazui mama na problème naza na yebi ko sala naza mutama tolote na ye na implice pe mikolo ezali koya okomona tournoi ya football pour jeunesse o ezwa kokufa pamba bato bazokende kolamusa bango likolo ya ba 10 000 francs na bango football ekufa ka ndenge wana tala biso toyaka Kinshasa makolo pemela Kinshasa ba déduire biso grand club comme mauvais club mais totiaka joueur kuna te pour football epa na biso na province ezate donc quand on donne ba domaine c'est tout ça par terre ngai nazo ko sango avec magazine Mbonde Ekolo beaucoup za la ba témoin pe na invité yo dans quelques jours wa tozokende émission Mbonde Ekolo na mona kwangu ni bosala balonga kwangu kuna c'est tout bloco na mona beza parce que toza moni Mbonde Ekolo biso ligara ko baba ka solo bande ko langa boskize ngai azala droit ko kumisa di même mieux le prophète eska bozali so moni ke bakamala beza la prophète Labino benga Mbonde Ekolo to kobeta munda parce que programme de développement local à 145 territoires ko accompagner vision chère et chef de l'état ezalité que il faut avec bâton magique pour changer image à Congo ezalité que faut yezu auta likolo akita non ezali à travers biso batu ba pesa yo depuis kalozo prenons exemple le oyo tout sur le gouvernement bimi oyo est-ce que ezali équipe gagner qui pour que bazo ngata pouvoir eza équipe au chef de l'état elle est là depuis qu'elle ba sunga été
Mais quand on a le permettre, on a besoin de politiciens, on a besoin de selon la plateau. Mais il y a des politiciens très nobles, des politiciens très obéissants, des politiciens très amoureux par esprit patriotisme, ils image du Congo, mais ils ne sont pas aux affaires. Prenons l'exemple, les Cabo de Rolanga, mon amboka Watango Bazoloba, donc on réfléchit par rapport à honorable Jonathan Belsuka Wata. On appelle ça comme double brassard. Pourquoi on appelle ça comme double brassard? Nasalaka, j'allais loter. D'ailleurs à la poche à Moutouté, d'ailleurs à la misala en auto sala oyo. D'ailleurs pour découvrir que Azali depuis Congo et Banda, Ali le seul député, on va voter dans 2 provinces. Bon, on a bien. Le député tout le monde a postulé comme député national, comme député provincial, peu comme conseiller communal, car na circonscription moko azali li. Si on a la Moamba, va voter député national na Moamba, député provincial na commune limitée. Mais hier va voter dans 2 provinces. Va voter comme député national na circonscription ya Tchangou. Surtout wana. Député provincial na province ya Kwango. Et attends ça ba action makasi. Matata basenga belema na e, bota belema wana. On a besoin de tout aboyer. On va comprendre que Congo a lobby et échanger image dans ma génération on va à la cima. Tout ça besoin de permettre à beaucoup de mboka pour qu'on pèse à beaucoup de mboka makanisi ya malamu. Mais les gens ça a étouffé. Bah tu on va même important c'est parce que ça va comment être fatigué, bah cerveau c'est le même bango. Quand on pouvoir pour le intérêt la bango. Mais ngai, on continue encore l'investigation. Nous avons dit que tout nous avons regardé la bino moko. Nous avons déjà entretien, nous avons dit comme pour que la manière donc mon université m'appone. Parce que l'université wana est université après on kanga ta ponyo mais jamais ba kolonga université qui est ailleurs. Aussi le cola université moi la mboka, je vais le suka auto sala kwa ngona. Betele bravo makasi parce que zali. Donc niveau vision on a des visions to luka. Même ça reste que le bandeko bazaka ta popo kabaka akwanvier aga tutanga sula ba eza université la bino akwanvier ki le tanga ba kutanga kuna atu former batou. C'est ça. En tout cas c'est le chef de l'État peut sa confiance. Mais mingi bizela bazala kata gouvernement zogi ba permettre bango na mon importance ça bango dit selon ngai. Ça libre ça analyse ça ko engager pe ngai. C'est comme si ben information de malana casse c'est comme pas chef de l'État té. Tala bato ko accompagner chef de l'État bango na ba image bozo mona wala. Mona mboka. Na ke ili sous procédure nga li sous émission lelo ezaki toko makasi oke musika makasi félicitations de konangai. Merci beaucoup. Pandi Sango que vous êtes vraiment bravo bongonde zalaka. Jonathan Bialusuka Wata autorité morale vraiment courage nzambe azomona batu o esengeli bazala na kati ya gouvernement oyo bazo sunga chef de l'état na génération na époque au chef de l'état aza président Fati Betonga na zwa kombo. Premier idole naïe, ngai wata bamboka nyoso wa pays nyoso na kenaka. Ah Fatibe. Aussi ya ba risque wala. Na ba polo, oh ezene le chef de l'état na tambola ka isika nyoso na ba avion lo ki tabia Fatibe. Na zala ba vidéo na zala ngo lukango na Facebook. Na yembisa mindele na immeuble les plus longs du monde. Décembre wana élection ezo salama awa. Oh euti ko leka awa. O chef de l'état bimi. Ngana asali sa campagne ya chef de l'état. Na Émirats arabes. Na Dubaï, na immeuble les plus longs, ba image za wana na Facebook nanga. Ba to ba luka ba komona ngo. Est-ce que chef de l'état ayebinga? C'est ayambanga. Bien na biso ba yakato soutenir ka mutango zo sala bolamu c'est tout pour na mboka. Tout le monde, Bialusuka Wata Bimi, député national na Tchangou. Abimi député provincial na Kwango, c'est la toute première fois. Ndeko na ngai yo beti loko. Mutu anengwana pena akoki ko zanga azo sala la chef de l'état atongi université n'époque chef de l'état Fati Beton azali mokonza mboko ngai na sala ka ba live na mboko na zali ya mboka wa paya awa na kongo na sala ya penalty ba TikTok na ngamba to ba luka Wata ngumba ba komona tous les deux TikTok ba komona ni na sala ka pona ko soutenir mboka na ngai ni na sala ka avant lelo na koma na parti lobby na sadera na parti banda depuis ma naissance. Et là on est séduit ngai chef de l'état lelo soki au époque na yo biso ba yakatoza ba noko ya kutimo oza de père de mère soki o tie ba nzela muto opesa confiance toza na ye wana monani
Yalusuka Wata. Ba Congolais ba PBN ba ko tomber chef de l'État vigilance. Non, il y a une émission de tomber chef de l'État vigilance. Moni tamu na soko lo ba mambo kwangu. Eza batu mususu ba botama na kwangu. Basala ka politique pona basi na bango. Il y a des politiciens na zo ba révélation ba na kwangu. Abi ezala bazana ba parti politique maleto bazana ngwana. Abi po azwa décision a placer attendre konaye. Il faut moi si na yazwa décision. Vaut mieux zo mwana na yaza na poto. Ayebi voir même province à kwangu te. Abi misaye. Non, to moni ndeko na biso mususu félicitations abi ministre Aza ministre Boye Samuel Mbemba. Ministre Soki vraiment félicitations. Comme ça. Na zaki surpris na yoka kino azaka ndeko na nga mutakwangu vraiment félicitations. Na mais azeli ya kwangu te. Azeli ya Kinshasa. Mais il faut qu'on s'appelle ma qualifié aux Eli ya Kinshasa. C'est faut la origine na biso. Makanisi wana po ezala ya kotonga ya kobongisa quelque chose na kwangu. Il faut botama nango. Il faut za na souci ya kwangu. OK? Ndeko na ngai. Nazana ndaku na nga quelque soit niveau ezali. Nazana ngona Kinshasa. Mais na ndaku na kwangu te. Mais kwangu c'est ma province. Souci na ngai. Outi koloba wa chef de l'État actuel. Papa Tshisekedi Makambo asali. Nalanda mundele moko aloba sala analyse batu lokola ba Tshisekedi wa mulumba. Po bozwa elisusu après 5 siècles. Mutu andengwana. Po tozwa elisusu. Tala mambo sala atikala kozwa présidence na mboko. Namona immeuble moko te. Balaksa wa immeuble kingani boye. Combien d'immeubles atonga? Mais immeuble ya malamu yeko tonga mo ane le chef de l'État. Siko chef de l'État. Makanisi ya salaki elonaki. Yango makanisi na ye nango. Dynamique pour le développement de Kwango, soutenir Kwangolais ou Azosala Mamalamu. Nzoka Zalaki, je ne savais pas. C'est M. Bialusuka Wata, courage. Je suis avec vous. Autorité morale. Ne t'inquiète. Donc, Naza Mobali, Naza Moutou, Naza na pouvoir, il y a parole. Na ebi koloba na côté ka image il y a parti, voire même ndenge Naza na projet année prochaine. Na kozala na New York na kozala na parti kuna na ko installer yango très bien po ndeko na ngai ta ndeko na ngai to ana biloko eza na province ya kwangu na zana besoin weekend na zala kana kwangu na province na ngai mais na kokenela nzela nini na zana besoin Jonathan Bialusuka Wata na nzela ya APG atelu ba morgue ba bloc belé tout ça na j'ai été surpris lobby que na morgue to koma na morgue na kwangu na nini na mondenge na lelaki écoute que bazo souffrir pour que mort écoute et c'est quand ancien premier ministre Adolphe Muzito on a toki ba hôtel que ya mort lequel peut-être le long gazogi aux affaires on va changer image à Kikwit na habité papa Kinzenga ba ministre tanga bango kuna papa Kinzenga dans ça mais Adolphe Muzito c'est premier ministre le col aux affaires est-ce que kokanisa makabo saka osanga ko salisa la Kikwit o salisa ngo le sous le so ko sala pour bon ça Kikwit. En tout cas, mon pansango na kosenga na Jonathan Bialusuka Wata autorité morale kosuka wana te kende na Kazemba kende na Mawanga kende na Pelende na Wambalwadi tozana besoin ba morgue wana Wambalwadi tozana besoin ya morgue na Pelende wana nazotanga ba hôpital ya minene ya basango na be école ya minene ye moko ayebi a morgue ezate soki mutakufi lelo kaka soki makoki ezate pona serikali bakosala serikali mbango lobby l'après-midi bakundi siko mutazana Kinshasa pona kende kolela na participer na matanga moi kende ndimo comme ko moderniser siko ba forme wana surtout neti mama na ngalinga so Kinshasa te azala na mboka soki akufi lelo na kende okuta déjà se bakundi pona zwaka moto na so biso Bialusuka Wata Jonathan kolemba bana kwangu te talanga na botama na moi agi na komi na ngona yeko s'adhérer na parti politique na yo pour séduire nga na ISP hein na ISP na ibike na zotangisa bana na ibike bana ba okende otanga kuna na ISP otongi na popoka baka kosuka wana te na moni projet na yo osalelinga bana popo bana fresh bana kayemba po na zokende bulinga bo mona ngai mengana koya ko vérifier biloko wana to na magazine mbonde ekolo malgré temps et pesa mitango azoya ko inaugurer wana na kozala te mais ngana ko yana ndenge na nga na nzela ya parti pour parti o eza ko travailler za ko lembate tozana secrétaire mutu ezo sala et même ngani passage de poste de Kasongolunda mais inde makambo ngo ngona tokoki kotanga lisusu na kwangu ba lobi na ngana yebisa ye na nzela émission po bango mobe ba olanda message na bango alobi azonga simate azali le seul parti na bango parti ya bao ba hoye ba yakabe ku dike parti à part parti ya di ABG
beko di ke parti donc wenda mu mamu akulibisi tembo nazana message ayo na kutindela yo CG ndenge balobi ndenge baza ko manifester parti ekende balobi na nzela parti peut-être bakozwa chance ba mona pe wata mukusa tal mukusa bayaka taya bayaka ozo comprendre pona souci ngana lingi na tike lembo na nzela dynamique pour le développement du Congo na pesa kimbela nzoka mwana mboka belusuka wata déjà yoka kyamu na notre secrétaire Mangiadi basali makamu ya minene bazo kende tous les 4 points ya province voilà bila otolingi yoko yako tangelanga toza bande kwebele ba vie Kimbuta ba vie Théophile Memba ba vie Mboso ba vie Matadiwamba non bango baza batakombo bango ba na bakombo na bandaku na bango makambo basali très bien na ba famille na bango mais Jonathan Belusuka wata za pour la province la différence est entre bango bazo sala pona mabumula bango ma famille la bango mais Jonathan Belusuka azo sala pona ko développer kwa ngo mutu azolanda mutu aye azolanda leki na mapamboli alemba te soki alembi soki a continuer ko sala to na kobeta kaka libaya awa pona bilo baya kama beta na koloba wa entre bino na bino jalousie azo babola yebike ba koka chabe ko babanda siko luka ba casser pour que a matérialiser sur ba projet ba vision ya wana tala hôtel siko le projet Jonathan Belusuka wata conseil ko pèse parce que aroza siko yo menacé akozala diaboliser akozala koka jambe na batuana otebi ba salarié pour que yepé akota la kana bango a salarié conseil ko pesa le président Jonathan Belusuka peut conseil ko pesa population ya Kwango pour que ba ko soutenir ba prière ba ko soutenir na ozali conseil de manière que Kwango zo développement malamu tala caméra sur la bango. Merci honorable Jonathan Belusuka wata na notre secrétaire Mangiadi Bifula na kosenga bino bozala bolemba te luena bana bakwangu luzeima comportement mabetu mu makala bakwangole tukala ngolo mukwetu kweditangi lulandi ko mamomana mais lukala ngolo oyo bolukaki pona kubongisa kwangu bo continuer ko sala yango suka nango chef de l'état garant de la nation akomona bino akotia bino misu apuye ko yala nzela na bino tokozwa nzela tokozwa mai tokozwa courant pena ke ko senga lisusu na Flori mapamboli makambo oyo bandaki déjà na province tala endakisa ya na yo bokangama na yokaki déjà abibo sololaka bien bolanda bato ya nyamuni ya mute bato bazo kende kozwa pouvoir na province na biso ba Kwangolais biso dynamique pour le développement du Congo tolobi miet ko pesa lisusu pouvoir na muto oyo atwaka pouvoir pona bana na yete pona mwasi basi na yete bosala yango te ba ko sala ka ba succès a onakini na Kwangu na eloko te kala mingi te nazozala na kenge na bajou oyo bokomona kaka na nzela magazine na mbonda ekolo na invité bango boyoki na pesa bango invitation nazokita na bango tolakisa mokili mobimba Congo en général bamona hôtel ya Malunga tango ba autorité bazokita na province ya Kwangu ezalo wutiki kwito boyi kolala okolala na kenge olala kitoko hôtel otali na ba commune belé na Kinshasa hôtel wana ezati atonyango na mutema moko donc image ya kenge nazokende ko sala émission wana ensemble na magazine Mbonda Ekolo dans quelques jours awa tozozala wana honorable autorité morale Belusuka wata kolemba te toyebike bakoka jambe ko ya po bato ebele balingaka bakende ko manipuler jeunesse mais biso pe na sima na biso dynamique pour le développement du Congo na bandeko oya Emirates kala mingi te tournoi ya football ekoya na nzela tournoi ya football wana ba dénommé yango kombo nango ABG Alliance pour la bonne gouvernance. Ndeko na ngai babiloko aboye à part yango biso na Kwangu yo yebisanga part mokonzi mboka na gouvernement bako sala yango mais mutu moko andimi ko sala yango na salaire na ye comme ne Belusuka wata donc oza aimé na province basengi yo bazana besoin na nebo za na vacances parlementaires bamona bino mibale na secrétaire botambola plateau bazana besoin na secrétaire Kingulu bazana besoin bamona ngo na bamba kuna bazana besoin bamona na mawanga bazana besoin bamona yo na feshi ndenge ozokende ko inaugurer kuna bana nyoso tu ya tembo banda ba muvuma ya badiame sila na tembo kuna webi mwani nezali soko kiti kuna na yebite na koloba ningi me na tembo ngama ola lingana dozango mukolo yango ngape na zala tango na kozonga na Mbonda Ekolo na yebike tokozala kuna merci vraiment courage kolembate sala lisusu ya makasi oyo sali me bana feshi kaemba
ba biloko bomoni wana kala mingi te na kingwangala bozwa komona inauguration esalama radio na bino pe efongwami kote kuna kitoko nelengi nakomi na sentiment de kolanga po na okena kenge na kolala suna ndako avia na tol ki kwate allez na kinokolala kaka na Voilà, merci beaucoup, le Kato Bali Kamboya, le développement de la République démocratique du Congo. Beaucoup plus d'action, qui est sortie officielle aussi. La Fondation Friba, donc Wivine et Brigitte Antouffe. Et vous avez constaté, dimanche, le 10 août 2025, avec impact de l'idéologie qu'on a commune Yangale, beaucoup plus, na Gramalik, la grande salle de la paroisse Saint-Christophe, qui est donc ici. Activité moko munene oyo ba mama Wivine na mama Brigitte Antouf basala na cadre ya fondation bango Fiba donc Léa comme là-bas veuve ba sepela qui peut et surtout la participation ya chantre de l'Éternel mon mboka Michel Bakenda a beta qui musique na konsa bote qui toko bakato na élément o signé Benjamin Kilunga témoin événement la compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité.
Bilaka. Lelo, lelo, lelo. Lelo, lelo, lelo. Lelo, lelo, lelo. Alokola Tokuta. Aïe. Osekangana numbangu mbangu tiyo. Bana mosusu Yesu akoleka na quartier na biso. Likambo ezomela po Yesu aleki nano te. Nana kobika nanga na lolenga bozambe. Likambo te soki nakoti na maite o. Yanga miracle eza ya kokauka mpona za shwa ya Nzambe. Asi awa tokuta. Oui, mais qu'il y a un tirage au sort. Est-ce que ça n'a pas comme ça parce que c'est l'air mon Merci beaucoup là élément au bon sur l'élément qui toko ya comme on a remarqué ce qui est Fouiba donc fondation Wivine et Brigitte en tout porteur comme ça là sortie officielle à Bango donc il celle qui toko en tout cas tout souhaiter bon vent de manière qui va continuer toujours comme ça là bah acte générosité pour le sunga congolais ne se kazali azwa sourire plus de to continuer élément tout ça là aboye baké mingi ezala qui demande à mariage je veux dire que Salema kuna na niveau ya commune ya Monga Fula ba famille balé bandimi ko bal sabana na bango les ali éléments moko ozaki cadeau mo surprise la maman na ngai donc ma grande sœur Docine Njitobe depuis France alinga vraiment élément et les éléments moko vraiment qui toko donc à travers Christelle Njitobe donc ba quitter kuna commune ya Monga Fula po na ko kota na likambo etali ya demande ya mariage ya monsieur Yannick Pifiti Nengi araki po abala madame Viali Batuli et sa mère qui toko balia qui ba melaki pe famille bale ba niveau ba ko bal sabana bango élément signé Benjamin Kilunga qui témoin ya événement. Tonton Biti
Voilà, merci beaucoup. Bravo, là, les grands chefs, coutumiers, fiston et baby mind, mais l'activité menée autour de cette émission finale. Beaucoup de programmes final bientôt là, parce que c'est et l'équipe au Bango. Tu peux informer bloqué la carte à Mondaïko, le Péto, merci beaucoup, la Mboka. Trésor Moukolo, Azali, secrétaire général, et pourquoi pas, dans le commandant Lokoli, Mboleza, Azali, chef de service de sécurité, il y a les grands chefs, fiston et baby mind, mais beaucoup de présence, il y a les grands aigles, les grands chefs, aigles. Willy Mabiala Azala qui wana alors il y a des équipes maboto coordonné makamba koko oyo to souhaiter vraiment bon vent de manière que finale et les capitoko donc comme la édition mukalelo na zo pesa vraiment merci très pour mon mboka Christian Moucheke les grands réalisateurs pourquoi pas na yemoko Igrid ya matete o asima qui réalisation montage na édition ya mukalelo pourquoi pas Benjamin Kilunga Elongo na Wilfried Samba merci mon mboka Watangumba merci ndekunanga dabiki moni kamera wala Visa muteke wana muteke wana mutu na ngai ya kala bon omoni kamera wana moni émission de Sali TV za radio te oyo biso bolamu oyo le président fonctionnaire de tuka watazo ko sala maintenant mon école za ki mona meso d'ici là to photo kitana yo tozo kende tout hôtel tout hôtel toke uniquement pour hôtel avant to sala tournée so ki na uti voyage ya mulai na koya to sali lo tournée ya 4 quoi ya province ya Kwango tozo kende dans quelques jours awa na mbonde ekolo na yo moko tozo kende to sala émission na hôtel wana po ba Congo ba congolais nyonso to ba mona keno ezala ba au cadre ya mboka ezala kuna au sommet ya pays bazo kitana Kwango ba mona keno hôtel ya au niveau ezawana etongami na misolo ya mwana mboka bia lusuka wata ozoke ne komona. Merci beaucoup voilà et si que zala ki ne le côté et comme il est le côté ça veut dire que ma belle zaki polele pour le protéger de lusuka amatisi et le comme édifice à kitoko ici pour que ma belle wana ezo ba valeur ça est fini on se retrouve prochaine édition sur Sika en attendant bon continuer toujours s'abonner massivement chez YouTube sur mon école officiel pe bon partager ma vidéo partout bon na biso pe na ba chaîne na ba TNT topé na Blue OTT international bon na biso na ba air moko respective autobisala koleka chaque fois on se retrouve prochainement je vous aime beaucoup plus bye Menouman, Moutima, ya maman Adèle, tous les cas. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana papa. Allez, beka boda, boda ekolo, mwana mama.